et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadindenka na Lobela Rabino que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Nazo tenir déjà. Vraiment, je tiens à remercier Batu Nyoso tout Oyo Balanda Kangai parce que ezali ko pesa ngai force na énergie makasi na monaka bato bazolanda ba nombre de vues na bato bazobenga parce qu'il y a deux sortes ya bato balanda biso ba misusu bazalaka na courage ya kobenga na ba misusu bazalaka na courage te. Donc bino nyonso tout nazali ko remercier bino vraiment infiniment parce que ezali makambo ya mboka. Lelo 5 minutes ya lelo na kobanda yango na annonce oyo na salaki la fois dernière, donc na précédente émission na ngai concernant moi na mobali oyo azali na tumeur oyo tozali kosenga lisungi na biso nyonso tout ba congolais batu ebele ba bengi ngai ba misu baza un peu réticent par rapport au yebi na Congo kuna na mboka na biso tellement pas seleki batu ba koma ko créer ba masolo moko donc okondi mateke masolo penza ba biso penza ko moni penza ke mutu akufi aye biso mutu akufi azolela penza tinyo vidéo azolela mais eza nango futu. Mais yomoni batu mususu babi ke tosi bisa ba makambo mususu oyo ozomona mutu aza maladi bati numéro moko bo numéro eza ya mutu wana te ezokende kote mususu tango ba otinda balikonda bango ba meli mais nazali ko rassurer bino que ezali makambo ya solo. Donc garçon wana kombo na junior azali vraiment na tumeur wana ba numéro wana bo monaki wana ezali ya famille na ye ba noko na ye bato bazalaka na ye mais ezali makambo ya solo. Et puis denka epanzana ki ndengo wana boyebi ke l'honorable Zakari Bababaso azalaka na motema moko ya boboto yango wana ba misusu oyo bayebi etele misusu balobaka makambo ndengo wana mais Zakari Bababaso azali mutu moko oyo ke soki diaspora nyoso tout akiti na mboka azalaka ouvert donc akomema na baba isika nyoso tout olingi okende puis akoyebisa yo makambo ndenge okosala. Donc Zakari Bababaso tanga moni image wana donc atindaki équipe ya Lingala Facile. Donc il y a télévision na yeba kende ko sala reportage bobi Lingala Facile soko leki kuna donc ceux qui makambo na yo ezu solution te lobayo moroka ko bioza na libabe ou bien soko za na nini. Donc Lingala Facile ba kende ki kuna eleki déjà hier lobby jeudi. Donc biso pe tokozwa ba image en toko tchela bino pour vous rassurer ezali makambo ya solo siko nazali ko profiter pona pesa bino numéro ya téléphone ya yemoko junior wana kombo na junior oyo azali na tumeur wana donc bokoki ko benga ye pour vérification pour bozala rassurer na makambo tolobi boyebi ke ngai na koti seki mutu na makambo yo donc ezali makambo ya solo soki ezali ya solo te na ko kotisa mutu te. Donc numéro na ye ezali donc bato ba benga libanda donc la plupart ba benga libanda boti 00 243 81 00 11 702. Donc on a bandeli 00 243 81 00 11 702. Nako profiter pe na tia yango awa na sepo bomo na yango. Donc vraiment bo benga ye moko boko yambaye et puis tozo ba image wana ya Lingala Facile po to la kisabino bozala na assurance que ceux qui bo sali lisungi eko kende na place oyo esengeli ekende parce que bato bele ba benginga balobi que non César Ngadi yo zali mutu public oyebana soki yo ko yiko sala ke ozu makambo wana tozotindela yo osangisi mbongo après totinda kuna bon ezali mabete mais ngai na lingaka masolo wana ya ndenge wana te na pesi communiquer na comme intermédiaire na zumbongo non na linga ngote na lobite ke donc eza mabe mais na lingi bo passer directement na les concernés bosungaye directement ekozala malamu. Donc na sengi déjà na batunyo surtout oyo bakosunga ndeko na biso wana junior na zongisi su ba photo wana na kanisi ba photo wana eza vraiment ba photo moko choquante yango na kogi ko umisa yango te bo sungaye nzambe abatela kaka ye na kanisi akosan sortir. Donc sikoyo to koti na lisolo moko elobama ki déjà depuis il y a cela 2 semaines boyebi que gouvernement ya mboka na biso elongola ki visa d'entrée
na ba congolais oyo bazwa ki ba congolais oyo bazwa ba nationalité étrangère oyo baza na ba passeport ya Congo te. Donc boyebi en France cause à la congolais mais aux alliés naturalisé français. Donc mususu pa cause à la Afrique du Sud azali naturalisé mususu pa cause à na Congo Brazzaville azali naturalisé Congo ya Brazzaville. Donc ezalaki avant okota na Kisasa ozonga na Kisasa il faut ozoa visa neti mundele de souche azalaka neti français neti belge neti allemand. Donc ezalaki eloko moko ezalaki kamwa bien te parce que tozali à part ba passeport wana ozui passeport belge ozui nini mutolu no bakunda na Kisasa ozana souci ya mboka kaka neti mutazali na Kisasa. Donc ezalaki kaka pona ale mususu na ba mboko yo ba démarche mususu et puis ba voyage za la facilité mais tozali kaka ba congolais. Mais si quand moni yango ezali bien balongoli biso tracasserie wana ne stress wana ok na ambassade ozozi la visa on appelle visa et salamité au RATP voyage kaka boy stress wana elongwe. Donc sikoyo bazalaki ozui avion na yo ndenkaka ezalaka français ke États-Unis okei o matin avion kaka na bien na yo donc oiko décider que lobi na kei na butu Kinshasa. Donc ezali sous te mindondo bando luka ba visa okoti na avion tongo koma kuna ba betelio caché d'entrée visa d'entrée kuna na frontière ezali mbala moko d'office pour un mois visa na yo d'entrée. Mais problème oyo s'est posé bandeko nangan epseki bino que 5 minutes avec César Ngadi. Donc ezali wana po na mboka donc so likamboza bien te tokolobela parce que ngai so na lobi yango ekokene pe mbangu ezali musala na biso. Donc ya koloba si ça va tokoloba te soki ça va pas tokoloba. Donc siko problème se poser ndengini ba congolais ba benga ngai mo pe na moni yango. Donc prix ya visa wana ezali trop cher. 183 $ ezali et belé. Ezali et belé oyebi ke soki mutazo kene mboka ovandi awa na poto ou bien côté mutango zo kene mboka ozali obligé romona okondo kuta bandeko famille. Donc ba massa ba te belé bazali na pasi. Donc tant okendaka wana donc mbongo wana visa et que ça soki za moins cher ou bien ba longoli yango. Donc il peut permettre mbongo wana epesa mana bandeko bazali kuna visa. Donc 183 $ ezali cher. Et donc si koyo problème ezawana to monaka awa français accueilli États-Unis az américain te accueilli États-Unis ezali akomi kuna ba beti tampon akoti ezali akofuta te ezali musika kutu donc français az américain te ezali nete attaque kutu français accueilli Maroc azali mudi buta az marocain te mais accueilli kuna akofuta elo côté aye ba beteli pas akoti. Donc les États-Unis ko vanda ata 10 ans yo kaka na visa no touristique do soko lingo salate okovanda obimi ozongi babetelo sous caché. Mais biso siko soki mboka na biso bozali ko reconnaître biso tout ça ba congolais muto azui passeport azui nationalité ya mboka mususu atikali congolais parce que bo reconnaître ango. Mais pourquoi bozali ko futisa batu sous visa yango bo futisa batoli kaka bo chango kaka ofele puis un mois ya pamba bo tika ofele. Donc après soki muto alekisi un mois lingo bakisa wana bon botali ata bo akoyi ko futa mais ezala na prix wana te. Prix wana ezali penza ebele mingi américain. Donc aye na France akoleka ofele. Donc français accueilli na Amérique akoleka ofele. Français accueilli na Maroc akoleka ofele bazali kutu bana ya mboka wana te. Bon pona nini biso moko donc tozali ba congolais pourquoi toko kendeka teke neti baninga na biso bazalaka ba misusu bazalaka azana nationalité congolaise. Bon koki pe kotika parce que tout ça congolais zaka teke wana za papier. Il a dit cité que ceux qui sont américains ou bien aux alliés donc français bien monsieur bomona français donc ngadi monsieur bomona wana monsieur bomona donc kabongo donc français kabongo comment kabongo ou bien monsieur bomona musheboy quoi. Donc ils alliés papier donc wana penza toyebi ke mikolo yo gouvernement za na makambo belé président de la république président na makambo belé zotala na makambo donc ba gouvernement ko salama donc makambo ya ba assemblée makambo ezali belé donc ezali pressé mais tozali ko senga que il faut ba revoir makambo wana batala parce que ça cher et belé pour congolais akende kaka donc na 180 à futa yango na monique petit nanga mo za na Londres petit nanga aimé bosika pende couleur de star. Petit nangano donc na ba master ni kutu ba se décider ba ke na bango sala mulongo na ambassade ya Londres azwa na visa awa na mutungisi ke akene kozwa ya 183 € kuna na mboka na kanisi bozo mona na tilibino visa oyo mutu moko azalaki na Brazzaville. Donc azali na visa mutu moko azali na Brazzaville azali na passeport étranger bon moni
ndenga futi mbongo akoti ezali bien donc tracasserie sili mais ezali cher wana penza to telemeli yango parce que président de la république azali wana azali président ya diaspora wita na diaspora yebi epa bandoko tinda ba Western Union ayebi ndengi mboka elelaka pasi donc ye fatala makambo parce que ye fo azali représentant na biso ya diaspora donc na yebi ke akotala makambo donc 180 € pour na passe donc pour la visa ezali trop cher donc beaucoup de gens pour faire pour un mois mutakoti après soit lingo baksanaye a fouti mais 180 eza cher et belé donc mbongo wana mieux vaut to pesi bandeko na yo ba sombi ata fufu na kwanga bene loko moko ba lié au lieu que visa yo kutu donc mukolomboka donc to komi ndenge moko siko na ba français des souches na ba belge na ba allemand na ba nini bango baza ba congolais te biso ezali ba toza ba congolais kaka passeport nde muteza kaka papier apamba donc mutolu na biso bakunda kuna makila na biso ezani ba congolais donc wana vraiment na côté on il faut vraiment ba revoir ngo parce que ezali cher mingi vraiment na kanisi donc message repassé naza sûr et certain président na biso azakuna zali muta diaspora donc akotala makambo wana déjà to moni que tango akoti alongoli biso passe wana et puis na kozongela ka susu makambo pe ya douane parce que nazozila nazo ba prix surtout nazalaki nango na yebi place ezate na kozongela makambo ya douane pe il faut batala douane na biso ezali donc triple quadruple cher koleka ba douane nyo surtout bomoni tango na efta bino que politique ezali kwanga na makaya bute bato bazomona on etige politique eza politique okweyo tikali politique remerciement na politique ezalaka te okozala ke pire na yo donc pire na yo abalukeli yo na intérêt na ye ya masolo na ye na epesa bino exemple na France Macron pire petit frère ya Hollande asala Hollande masolo il est là comme président asala Hollande masolo il est là comme président Sarkozy pire petit frère ya Chirac mona masola sali donc politique ezali jeté tant on a zoé sabino politique ezali jeté donc lelo bozo mona ke bateau bazo kansa ou bien ceux qui Félix a kozala pendant 5 ans donc étiquette ndenge na yesi bino ke bokanisa ndenge wana te état d'esprit ya Félix Tshisekedi donc ezali insalamable donc ekosalamaka te insalamable donc abeta 5 ans qui donc kanambe amonela ya bandotinda ekosala mate boyoka kitanga zaiki na Namibie kuna asololi na bandeko na biso ya diaspora boyoka ki oya alobi akoki kozala présidente sans gouverner akoza président étiquette te ekosala mate na zob sabino à partir mois de mars toko avril maman ngai politique ya mboka na biso comme elengi. Alors, concernant les droits de l'homme, je ne comprends pas du tout cette invitation à me démarquer du pouvoir de Kabila, parce que le pouvoir de Kabila a fait son temps. Maintenant, c'est le mien qui commence. Donc, il n'y a pas de démarcation à provoquer là. J'ai amené ma méthode et je vais vous dire comment est-ce qu'elle est déjà en train de faire ses effets. Depuis que j'ai été élu, j'ai commencé à sévir sur les agents des forces de l'ordre qui violent les droits des citoyens, et j'en veux pour preuve. En ce moment, il y a 3 colonels qui ont été arrêtés pour avoir donné l'ordre de tirer sur des étudiants quelques jours après mon investiture. Au niveau de la télévision nationale, la télévision officielle, qui ne donnait pas accès à l'opposition, aujourd'hui, elle le fait. L'opposant qui continue de revendiquer sa soi-disant victoire a le champ libre. Non seulement ses activités passent dans les médias sans censure, mais en plus, lui-même a la liberté de circuler et de tenir ses réunions publiques sans aucune entrave des forces de l'ordre, comme on pouvait le constater il y a encore quelques semaines. Dans les jours qui viennent, je peux vous dire que tous les prisonniers politiques seront libérés selon évidemment leur cas, parce qu'il y en a qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle immédiatement, d'autres, rien qu'avec leur procédure, elle peut être levée et leur obtenir la libération. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les prisonniers qui sont retenus pour des raisons politiques dans les prisons du pays
seront libérés dans les jours prochains. En ce qui concerne l'ANR, l'Agence nationale du renseignement, qui était la police politique depuis toutes ces années, depuis notre indépendance, la police politique du pouvoir, va être requinquée. On va lui redonner un autre visage plus humain. Et j'ai d'ores et déjà donné l'instruction pour que tous les cachots de ces services soient fermés et qu'on ne puisse plus retenir des individus dans ces endroits uniquement à cause de leurs opinions politiques. Ça n'arrivera plus. Et je sais que c'est une question de temps aussi parce que certaines habitudes sont restées. Mais croyez-moi, avant la fin de mon mandat, on ne parlera plus d'arrestation arbitraire en République démocratique du Congo. Bino ezama solo ya kosakana te donc bino mo bozo mo ata on a zo sabino que politique ezali kuanga na makaya bute donc soki munchambu te soki na salaki ndeki te na nchesa te donc ezali politique le bino bomoni bomonaki na kasi bono nazola sabino botana ba image donc siko Moïse Katumbi akoti na kata masolo ndenge na bandoko yebisa bino Moïse Katumbi siko a lâché kota mbemba côté ya ba fayulu akoti sikoyo na kati ya masolo akei côté ya Félix Tshisekedi bomoni ke passeport na ye, a vu passeport na ye, et puis sikoyo, vous yebi déjà que Félix, de toute façon, na Katumbi, bazalaki déjà depuis le Koyoko Kabulabanka na Genève, même na Genève, Katumbi bazalaki d'accord te na choix na ya linga ki bacha Félix, mais Félix yé moko la baki non to ça la vote, tant on peut pesi ndongo na ya le bi non to tika kaka ndenge zali, après tant ou base ko yebisa ye ayeko changer, mais Katumbi bazalaki déjà na Félix bandaka. Siko Katumbi atiki masolo kuna akei côté siko Félix. Siko bino batu baza ko lobake Félix étiquette donc Katumbi siko na kanambe kana chien wana bayoka na kate Katumbi a melai ba l'art donc chena na niaou bon mon attend ngo kota pona ba élection présidentielle ndenga a comme même ko tambola makolo pour kota ba boya kota siko Félix a PC passeport a rozonga na ça est-ce que Félix a tuni kanambe politique eza politique totika ba makambo wana tozali ko loba bona boyo o avion présidentiel o avion donc avion présidentiel ngo do kanamba tika ki on a chinte azongi nango avion présidentiel boyebite toza ba africain kanamba atambola na avion na pendant 18 ans boyebi soka tia ba biloko ni kuna na kati ou bien atrika boya Félix akota kuna boué sala masolo donc boyebite tozali banda totika masolo tozali banda makambo Félix azomona kuna toyebite et puis Boula Félix ndenge nazolo ba Boula Félix mutaye biango yonanga azate Félix azayu mate azambendre te bokanisa te na lobi ba kokumbela ka yete insalamable donc politique ezali politique donc siko Moïse Katumbi akozonga tango akozonga siko kanambe mutaye bisi Félix zongisa Katumbi tozali na état de droit ndenge za na batu tout bakozonga ezala donc mbemba kuta za na problème te akozonga batu tout bazala na libanda bakozonga pour élection eko ya na ezala batu tout bazali ezate ko o gagnaki parce que moko azala kite yango na ngana zo profiter ne parce que failu il faut timbisa masolo akembisa masolo ngana zali na susa failu pourtant masolo kozonga na fayulu boyebi ke fayulu ezako sekate ezali te ke critique fayulu azana staff te ndenge bamsu bazana ndenge mbemba bazana ngote ndenge Katumbi bazana ngote ndenge IDPS azana ngote ya azali ki maillon faible siko ka mo fayulu ndenge se pese o ko mekisa mutu masolo bo défier makambo ya balusi masolo siko fayulu faut timbisa masolo comme penza ka comme penzo posa numéro 1 ziangwana ke na beta kasete fayulu fallait se positionner. Donc peuple congolais to komika na bamakamoko peuple congolais ba laisi pembe a kolobeza mwindu peuple congolais ba yebisi que donc vol Paris Kinshasa ça 8h peuple congolais alinga sala ngona 30 minutes ah mais non botika makambo wana na lobatana ki Congo bika mambu yina benu bika mambu yina balobi 8h yo siko vol les 8h lingi 30 minutes atako tout donc jet ngo atako so indeni ou bien zwa siko koma so rodiongo pumbwa soki na combo mais non mais peuple congolais vraiment toye beloko tolingi nazo zonga susu but na biso ezalaki kanamba alongwa so kanamba alongwa taza na mulili tokotala kasi mulili yango tokotala parce que makambo eko sala mezali donc vis-à-vis tokomona yango ezaku tuteke o ya kobombana o soki ndeki tokomona ka yango peuple congolais pourquoi tozali ko s'alarmer tozali ko s'exciter tozali donc to community batu moko pourquoi tozala calme tocha intérêt na biso pona mboka intérêt na biso pona fayulu te intérêt na biso pona Félix Tshisekedi te mais yem ta comme siko présent et ko changer que le côté tocha espoir mboka na biso ebonga
Les lomboka na biso soke bongi na zotie la bino ba image botala o epesa ki polémique moko boyo Félix Tshisekedi alobi ke ngunde ko za sute ba congolais maintenant ba congolais so bazongi za ki ndengo na te congolais o ya monike akoyi kozonga mboka soke komi bien akoyi kozonga na opesa bino exemple na laksa bino sikoyo botala bomona na kanisi na tieli bino bozali komona na ba image ke mutu oyo bozomona bien sûr tala muto ndenge akatani makolo azali na bato soki elisi soki nini te katie bozokanisa mutu abo penza soki mboka ne ezalaki bien akokonozwa risque asukabo neti ngabo ozonaki sasa fona zwa makambo oyo eleki na ndenge nazalaki awo situation familiale nanga pe nayeba ndenge ne ezali bakoyeba soki ozonga kaka boye te soki président lobaki ndenge azoloba na bato mosusu bazali aza na doki te aza na pale te aza na mwana te aza na mwasi azogalere me ayebi ke soki azongi kuna na kisasa ata milika omelango te azopréfère azonga ezalaki bakaya ndenge wana yokanisi biso ebelebele ndenge bazali lelo soki mpenza mboka na biso ekomi bien awa tozoyaka bavacances toye otali bato zongi opemi na mboka no on est mieux que chez soi. Mais Congolais a commis na makamoko polémique, likamoka muke polémique, likamoka muke polémique. Tiba misusu kudu ba komolo ba go kanamba salaki bien. Nalobaki yango. Nalobaki yango donc à la tête kolobaki kanamba salaki bien. Mais peuple congolais to tika biloko tozali ko sala. Tozala pour mboka na biso non na ba pour non pour ba individu. Donc Yango Ana est tombé bien samedi Oyo le 2. Donc le lot a vendredi dans notre tournée émission Oyo vendredi 1er mars. Donc samedi le 2 ezali lobby na kansi émission ekokota lelo. Donc ezali lobby Yango Ana est tombé vraiment pile poil et tombé penza bien parce que nazo yamba na rendez-vous avec le patriote émission na ngai radio nazali ko yamba proche ya Moïse Katumbi. Donc actualité ezali sur Moïse Katumbi. Donc tozali ko yamba e kombo na ye Évariste Omana Ochudi akoya wana akobeta masolo onyo tutozoka hier confirmer biso penza masolo oyo Moïse Katumbi azo prévoir prendre mboka na biso ndenga zali ko kende donc émission ezali ya ngai na bino donc vraiment avant que tu n'a pas sa bino explication mususu bino moko bolanda bande annonce oyo na salaki pona émission wana. Après notre rendez-vous manqué il y a de cela 2 semaines, cette fois-ci, M. Évariste Omana Ochudi, proche de Moïse Katumbi, nous confirme sa venue à la MNG Radio pour participer à l'émission Rendez-vous avec le Patriote de ce samedi 2 mars 2019. Bonjour peuple congolais, bonjour chers compatriotes de la RD Congo, c'est votre frère, le président de l'APK, Action pour le Congo, Monsieur Évariste Omana Ochudi. Je tenais de m'excuser pour la fois dernière que je devais être à l'émission, mais j'ai été rappelé rapidement à une réunion à Bruxelles. Là, je reviens donc en charge pour répondre au rendez-vous patriotique avec Monsieur Tshisekedi dans son émission avec le Patriote 5 minutes. Est-il vrai que Moïse Katumbi rejoindra les camps du président Félix Tshisekedi? Il paraîtrait que le torchon brûle entre Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Vous aurez la réponse à toutes ces questions par notre invité Évariste Omana Ochudi, proche de Moïse Katumbi, par bien sûr le biais de notre émission Rendez-vous avec le Patriote. Nous parlerons surtout l'actualité politique de notre pays, les débuts du pouvoir du président Félix Tshisekedi, le silence très éloquent de Moïse Katumbi, mais aussi l'inquiétude du peuple congolais et surtout de la diaspora sur le début de l'exercice politique en tant que président de la République de M. Félix Tshisekedi, l'actuel président. Voilà pourquoi je voudrais que vous soyez très nombreux, s'il vous plaît, à l'écoute. Nous allons partager les choses qui nous concernent tous, le patrimoine que nous avons en commun, la RD Congo. À très bientôt, le samedi 2 mars, de 14h à 16h, dans l'émission 5 minutes avec le Patriote, avec notre confrère, M. César Ngadi, l'un des journalistes de la diaspora de Téléweb, qui fait un travail patriotique très important. Binomoko Bolandi, M. Évariste Omana Ochudi, Oyazali proche ya Moïse Katumbi, a lobby cette fois-ci a manqué rendez-vous parce que bazali lisusu te mikolo yo na ba réunion na Moïse Katumbi et kozala kaka na mikolo ekoya donc azali wana présent ce samedi 2 mars 2019 na rendez-vous avec le Patriote ako yanola na mituna na bino nyoso surtout parce que azali na makambu ebele ya koloba suite ya réunion na bango basalaki na Moïse Katumbi.
Ndeko na biso ba congolais ngai wa bino ndeko président APK monsieur Evariste Omana Ochudi proche ya Moïse Katumbi na ye kopesa bino susu rendez-vous pe kosenga bolimbisi na mamalekaki mbala ya liboso o esingela kinazala na émission elongona ndeko na biso sezangadi kasi na bengisamaki na lombangu mingi penza na mboka ya Bruxelles kuna esikani tozalaki na milulu minene na bakonzi na biso ya katumbisme mais nazongi lelo pona koya ko répondre na rendez-vous na biso en tout cas bolimbisi mingi no lekati mbala sima mais amdi oyo le 2 mars na kozanga te na kozala wana elongo na bino nande kona biso o ayebani sezangadi journaliste ya peuple tokobanda bongo émission na biso na 14h tokosukisa yango na 16h yango na singi na bino nyonso ba congolais bakatumbiste bozala wana parce que tokosola matali makambo nyonso ya sika ya bokonzi ya Félix Tshisekedi silence to kozangisa maloba na ngonga muke oya wa biso Moïse Katumbi pe maimaso ezali kosalema awa na kati ya diaspora surtout tokolobela pe bilan politique ya liwa ya Kondo oya tikibiso président ya Palu Antoine Kizenga l'un des pères fondateurs ya Congo na biso o bazwaki indépendance na Bruxelles na table ronde yango tosengi na biso tozala wana tozala elongo to partager tout le bela mituna toza kozila ba ebansi bazana mukili boza na rendez-vous oyo botuna mituna bongo tokoya nolango malamu makambu ezali ebele oyo Evariste Omana Ochudi akoloba parce que réunion oyo basalaki na Moïse Katumbi ezali ya makambu ebele pona mboka na biso donc bozala wana po bo poser ba question na bino nyonso tout na Evariste Omana Ochudi na numéro oyo ezali ko défiler parce que azali wana pona ko répondre na ba question nyonso tout pe azana ba révélation ebele ya kosala pona makambu ya mboka na biso. Wandugu wapenzi, tunasalimia wote mahali yote mnapatikana. Ni mimi ndugu yenu Evariste Omana Ochudi na kuya tena kwa hii wakati kwa sikuweza kusumulia mambo inaangalia Jamhuri ya Kongo mwingine yetu. Na naomba wote mkuwe wengi siku ya samedi tarehe 2 mwezi wa 3 tukutane tuwezi kuongea mambo ya Kongo pamoja na ndugu yetu Sezangadi mu emission yake ya mzuri inaangalia mambo ya Kongo. Na wapigia asante na lomba tena huruma kwa turu ya mbele ingelifaa nikuwe lakini nalienda kurenyo balinita kule na wakubwa wa Katumbisme kuweza kusumulia mambo inahusu ya Kongo meleo narudi mbele yenu pembeni yenu juu tuwezi kusumulia na wapigia asante sana naomba mkuwe wengi muulize ma kesho yenu tutaleta majibu yote na tutafurahika juu nafaa tupataje mambo ya mwingine yetu asante sana kwa wote kwa heri ndugu yenu Evariste Omana président wa APK Action pour le Congo merci. Rendez-vous avec le Patriote ce samedi 2 mars 2019 de 14h à 16h sur la MLG Radio 99.7 FM. Binomro Bowiki Kolanda, bande annonce donc ezali émission est tombé bien penza actualité ezali sur Moïse Katumbi donc émission na sala kango ngai na bino reposer ba question ngai pe na reposer ba question donc nazali ko yebisa mona to komaka na souke émission mona tozana ba 250 appels en absence nazali ko yebisa bino soko koti ba tu mususu pe ezali émission il y a 2 heures bato mususu lem sous chance à recoter ezate parce que bato ba benga belé donc tozana deux numéros atatoti 10 ezali na tina tete tozana deux numéros ya 07 ezali numéro normal pe ezali pe ya WhatsApp na numéro ya 01 donc bato ba benga ka soki obengi omonique na chaque esprit oyoka ke radio eza koloba ozili tourna yo na kolekisa yo bamso mona obengi akati o nazokota te ezali pasi parce que bato ba benga ka ebele na monde entier donc bo insistaka bo bengi émission surtout oyo bo poser ba question na bino bozali nango na proche ya Moïse Katumbi donc ezali en direct de 14h à 16h na profiter pe naib sabino ke méthode moulenda combattant oya kendeki na kisasa pona kosala makamuna ya kisena donc élection en tant que sénateur azongi awa esprit aye pour quelques jours même pas une semaine a benga kingai azali awa donc mardi azozonga kisasa yango wana na profiter nazo sala émission exceptionnelle dimanche na même heure de 14h à 16h parce que samedi son azili a okende déjà azana makambo koloba a expliquer bino oya vivre kuna donc samedi tosali avec Evariste Omana Ochudi proche à Moïse Katumbi dimanche de 14h à 16h tozali na méthode Moulenda azali kolo azala makambo belé ya kolo na oya monikuna na makambo belé a royebisa biso bino pe bo profiter bo poser ba question na bino na lingina Alexa bino botala médiocrité
il y a au niveau Botala José Makila donc azawana donc azo regretté ndengi azo kokolobate mais azo longwa siko na poste na wana donc vice ministre sur ya transport azo longwa parce que bango bazo faire partie ya ba traître oyo ba trahisa opposition ba kota na gouvernement ya kanachien. Donc, si vous avez regretté, batuni ba question ndenga zolongo azoloba azozonga ne député bonaboy mais loko akokama tilelo donc azali na kati ya bureau ne photo ya kanambe kana chien tu na kati ya lobi ke onga na kolongo na nante ye mutu anomanga do botala kaka médiocrité botala donc langage ya ministre vraiment qui nzambe nanga qui ministre beba qui ministre penza kalomoni penza papa moi ministre au senti na bambinzo ozo mona penza ku tena ye moko misi o ba ministre siko ba koma longi donc bleu mélangé na mwindu ozo mona ne lamba ku ebola tatena la kiseki bomonaki Broukoumé soit inauguré ba veste tala chemise à lambeau veste ce gars ya biminete bimina munokangando Mexico représentant l'état donc makambongo médiocrité za likolo tina se boyoka eloko boyoka ndengi José Makila zo tango premier ministre azana Mobembo atikeli ngai mkumba ya gouvernement na eko senga na conseil d'état ngai ko na poni na ngai Assemblée nationale na kenda po bapona kingai nazo kenda. Maintenant naza na responsabilité na sala nini. Conseil d'état a siégé lobby a coupé sa réponse que tete papa lokola mibeko lobby kenda na yo au moins naza na couverture ou ba ministre basso ba na couverture ya conseil d'état que non botika ndako wana bokenda. Lobby mutaka kolanda biso azalite. Parce que et là vous avez un ministère, le ministère c'est un dossier, un dossier brûlant. Moi c'est coquille mais ils ont un bureau non photo ya président Joseph Kabila. Et Salioni, ils ont une photo et Salioni. Ils ont un Cambona yango. Maman Sylvie. Tete pardon. Voilà que tout le monde a nga on dit dossier zalia dossier zate. Nga makamwa wa et c'est Sili. Nga na commune nga député na zokenda. Photo sali yo likambo. Soka sali likambo yebisanga. Tena tuni po na yebike ko tuna ngai likambo photo te. Ya no makinga ngai pe musala esi na kumo kenda. Ko tuna ngai likambo photo te. Photo sali yo ni. Regroza nango. Ya nini mama Sylvie. Kozonga suna ba fonction. Mama Sylvie. Nasi na sali mbula mibale. Oyebi na yaki ya pona nini? Na yaki po to sala élection. Yaki ba objectif ya élection. Tout ça, les temps où tu as bengi biso ba ventriote, to la ninde kolia. Mais tout ça, les élections, tu es si vous avez commis boulimique, attends, yo moko congolais, oligini. Parce que l'élection, salami grâce na batoga makilo to ya ki to koti na gouvernement pour l'élection. Bino boki penza za passe na ma motema ki ministre penza et beba na mboka na biso na kanisa avec cinquième président na biso ba ministre ba ozala penza oyo penza otali azo sala musala omoni penza o sentir que oyo azali ministre ba José Makila azali mawa na passe na motema zonga kuna na assemblée zonga na assemblée parce que ozasu na tina moko te j'espère que ba mbongo oyo boyiba bobombi yango donc na sele ko leksa bino kana même registre botala sikoyo traître penza au niveau penza trahisa IDPS awelela mbongo abebisa primature et comment soule comment na ba mpese donc et comment ba test de ketala mandefu na ba favori moi si mais tala lelo siko baki otala na directeur à cabinet tala penza a soni donc o penza baba donc soni ya mutako na vélo place otala si tala chiba la penza mawa na soni na motema botala baki opese ba consigne na directeur à cabinet Kamere botala chiba la place otala si. Le premier tête-à-tête, Vital Kamerhe et Bruno Tshibala, c'était ce mercredi à la primature. Le directeur du cabinet du président de la République est venu rencontrer le chef du gouvernement pour de grands dossiers qui concernent la sécurité du pays, le vécu du Congolais et tous les projets qui sont retenus pour les 100 premiers jours du président de la République et aussi des dossiers de la gestion du pays, de la police, de l'armée, ainsi que ceux concernant Yumbi et l'Est de la République. Il était important, selon Kamerhe, de rencontrer Bruno Tshibala pour harmoniser les vues. Le président de la République tient absolument à réaliser un programme minimum à l'issue de ces 100 premiers jours. Il était tout à fait normal que je vienne, après avoir travaillé avec les ministres et les vice-premiers ministres qui relèvent du chef du gouvernement, que nous puissions harmoniser au niveau du Premier ministre avant de faire rapport au président de la République. Bref, on a parlé de beaucoup de dossiers avec le Premier, on a eu de bons échanges, je crois. C'est pour
créer l'harmonie et la cohésion. Contrairement aux mauvaises langues, le directeur de cabinet du président confirme que les rapports sont bons entre la présidence et la primature. L'objectif pour tous, c'est de faire avancer la machine du pays. Binomo bomoni Chibala penza ezali mawa na passe na motema botala donc Chibala obi kenga zo que le mawa Chibala so zali penza patient mais le koso mbongo Chibala penza donc otika penza IDPS au kota penza donc na front commun na bino wana donc o remplacer PPRD donc vraiment nazo comprendre Chibala yo penza mto zali ki bras droit penza papa Tshisekedi le au comment no retraité na ba Rwandais. Donc Chiba les a pas sinama wana motema lelo tala siko mwana ya vena openza a commis président de la République. Chiba la soko zaina o patient. Lukoso ko kambongo, lukoso ambongo Chiba la yo zalaki wana ba cheki bino mission na bino zaki po buboma IDPS, bo kokate, bo limsa IDPS. Bazui badi banga, bazui yo Chiba la donc comment lo ba ke IDPS comme mi balé comme neti wenge. Siko moni ki bo kokiti. Yo siko kota penza kuna donc yo penza Chibala penza vanda na papa Tshisekedi vraiment na gazi place papa Tshisekedi azazo ningana Chibala lelo koma traître podopo ndengini tokoko zala penza na confiance na opposant na biso jamais tokoko za na bona confiance ba ilunga donc incompétent traître ingrat talande ba kota kuna lelo ba koma pena ba réunion ya kingakati baza do tozomo la penza elonga ilunga tanga zali na elonga penza Chibala pasi na mawana motema tala Chibala lelo okomi ko tala soni on dirait donc mutu akwena vélo ba peso ba consigne boko longwa bokanisa teke soki o ndenge nini majo boko longwa moko bino bato ali boso Chibala traître o monde osuki au monde de Chibala. Congolais ngai nazali ko comprendre bino hein. Congolais nazali ko comprendre bino air moko. Au monde Congolais a pressé à comme noki. Donc 18 ans il y a misère au ya kanambe Congolais lingesi la kambala moko. Mais to ko kende vite en besoin te. Donc biloko musutu mbangu malembe maizani malade kotio pendant 18 ans. Oh malade de grippe, oh comme la kisi ti ezo kene malembe ko si la beauté mais Congolais a commis pressé ya ko sakanate nyo surtout esi la kaka lobby mbalamo et koki ko sala mandengo na tête toza na temps na biso oyo ce qui critique peut faire la constructive critique ko ya toza na temps na biso pourquoi to komi ko s'agiter. Pourquoi to komi ko s'agiter Congolais to komi ko sala agitation na makamoko ezalaka te. Tozo kene malembe donc ba priorité zali tozo kene malembe kanisi Congolais mon côté a kolinga ke Congolais a koma ko souffrir ti éternellement tozaka na pasi non bita Congolais nyo surtout to koma bien mboka na biso koma bien mais Congolais a komi ko sala makambo on dirait na yebité bit na biso ezali ke Congolais nyo surtout a koma bien ndenge na lobaki ali na tongo ali na midi ali na pokwa. Donc Congolais comme bien bis na biso ezalité que tous à la contre Fayulu ou bien tous à la contre Félix Tshisekedi donc ils habitent na biso te donc total la ndengi Congolais total la ndengi mboke ko kende poto cha présent o azana tous obligé to tchai maboko mais opposant il faut bazala neti Fayulu azala opposant donc ezala ke likambuza clarté à lobby yango c'est ça le but siko président lingi batu tuba sangana tozonga elongo ndengi moko makambo ya kanambe kutu eza kutu na niveau na bisote lelo ata président lobike alimbisi na ye kanambe wana eza na problème te lelo soki kanambe Interpol et Senge plainte déjà ma plainte ezalaka wana parce que zalaki président de la République immunité présidentielle c'est quoi commis donc civil a commis normal donc plainte soko yé tango ko yawana le loso ki Interpol et ko senga et sengi topesa kanambe est-ce que biso toko boy ata na président lo ba ngana na lobaki na limise me wana za na niveau na ngate toko livrer yepé ko sala makandengo wana kanambe fozo masolo na mbuntu to na dikosi fois que na CPI do bakasi ba force commune wana mindele ba mona ngote mindelo ba bomaki wana dernier ba mona ngote mukende baboma yo mona ngoto yimbo kansa donc makambo kusula kabo makambo ne kosuka boite donc ba dictateur kana ete bino ke bazaki na chance parce que technologie ezaki ndenge koma sikote donc kanambe akozala livrer akosuka na mais c'est trop facile sinon c'est trop facile donc muta sali ba bomi pendant 18 ans bomi limise bato bino bokansi ekoleka ndenge wana ekoleka kandenge wana te. Et le petit no c'est les unes petit na c'est les unes puis petit na lela ma petit na boka sa teke ba émission salaga mais mutu esala so bo vandi bo cause mutu esala yo kaka
eza kanda mboka lelo donc babinanga petit na wana zonguli ofinga c'est les unes zonguli ofinga donc kanda mboka donc ngana za te na kogo critiquer donc combattant mon côté ou bien unité parce que combattant makambazo sala ye moka yeba zo sala ba benga zo oleki na yo bokechwa ya mbotala donc ayebi makambazo sala mais boyeba makamni bozolo parce que tango zolo ba ezotika na ba image to kofinga lelo to bando kofinga kanambe donc to bando suko finga Félix Tshisekedi mwana mboka bomoni ki eza na sens te tous objectif eza na sens te petit nanga c'est les unes les mecs d'ici petit nanga wana donc petit wana boni ngana ben ke le cantonat de la musique congolaise parce que ata fingi ata sali bavanti mais soko PCK micro grand chanteur ezana tika ezaka neti cantonat beta bakia na ba supporter metant au PC bala sala makon do petit nangai donc wana petit nanga na ba to bengana to kokutana donc to so na biso donc yeka bakanda mboka obika so yeso bakanda mboka eye zalaka ndengo wana donc vraiment to zalaka objectif total ate ke o fayulu o nini mboka wana ezali mboka na biso ba politicien bako ya bako leka biso to kotika na mboka na biso donc to tcha intérêt ke mboka na biso ebonga. Donc pour boyeba ke politique ezali politique donc makambo tu ezo sala ma poa ekende bien donc Mikolezo ya donc président de la République a nommé un formateur pour na akende ko identifier ko confirmer majorité parlementaire ndenge ezali wana ensuite ba discussion eko banda na suka na yango après bako nommé premier ministre donc ba discussion tangue ba desa masolo ezali masolo ko ils appellent boum masolo changer parce que politique ezali politique yo kasi ba député baza kuna baza ba rwandais baza ba congolais baza intérêt mboka ba ligne intérêt mboka et puis donc boye ba président pe ceux qui est simbita amoni que ça va pas donc président za na pouvoir ya ko dissoudre assemblée azana droit ya ko dissoudre assemblée donc yé moko déjà bolanda ke na Namibie a lobby que jamais à cause de la présente étiquette jamais à cause de la président d'Engona sans pouvoir parce qu'il faut ça là-bas boule naïe donc ba boule na va ça et là donc il faut ça là na premier ministre azanaye ceux qui premier ministre azanaye était à lobby ba négociation que ça ceux qui simbité ayebi masoloni na kosala donc peuple congolais et lenge bandi awana marso ti avril ti na ba main toko yoka bilenge politique mboka wana donc boza la calme tozana tana biso soli kambaro loba toko loba soli kambaro loba te to bandaka te ke ko finga ou bien ko loba makamoko boy ezana tina te on dirait to lingi mboka na biso te tozali na intérêt ke mboka na biso e bonga parce que zali mboka na biso moko soki bongite donc tozo mboka mususu te peuple congolais na sengi na bino tozala patient toza la patient makambutu et ko mona naka o ko sala matoko mona yango toza na temps ya ko critiquer na ko loba makambo ezali ko sala ma bien te donc to suki sa boyebi ke bandeko na ngai o tu balandanga na 5 minutes na internet mikolo yo tout le monde est d'accord donc internet to mundela sala donc tout le monde est d'accord chroniquer zo asimbi masolo mikolo ezali caraméliser Chanel caraméliser mutasimbi masolo donc na zoti la bino extrait oyo basalaki émission ngo ekoti déjà na kasi bato ba monengo ba o ba monité botal émission oyo asalaki na musicien artiste musicien engagé César Loboko donc botal extrait o batalité ba kende susu ba kota batala parce que caraméliser Chanel ye mutasimbi masolo botal bino mongo extrait mbote na bino balandi Klebowa original.com Mbote Nabino balandi Klebowa original.com animatrice Nabino caramélisé Chanel l'émission Nabino caramel goût toyambi musicien Nabiso César Loboko les grands Moussenge. Bonsoir les grands Moussenge. Bonsoir caramel caramélisé bango donc bonsoir Penabat Bolanda Biso. Ouais donc deuxième nzembo vous allez en être nzembo la Bernard Cavalli. Jeune Mouboui, donc des fois tu n'as pas parlé. Tu me on a grand-père Bozian. Tu as grand-père. Tikangana lela ya oro Cavalli. Tikangana lela ya oro Cavalli. Roberna Cavalli, voilà dine mwanga e. Voilà blogo sikoyo, betona la grand-père. Tout ça nzembo la ikuchu. Ouais mikolo. Bisa ba mongo to salaka kindumba te. O bisa ba mongo ye to salaka kindumba te. Bisa ba mongo ye to sepelisa kanzoto e. Ndeka na eti bino donc muto aza d'accord te akeno sala internet na ya makala ou bien pétrole mais internet ou courant au mundela sala
chroniqueuse ou asimbi makambo siko ezali caraméliser Chanel système caramélisation moni yango na biso tolingi distraction soute parce que tant oyo tozwaka po ngai na doser sucre oyo ya caramel ya Chanel eza jeté parce que soki to doser ngo mabe to komema ngambo yeba ke bato diabète bazali kolia caramel oyo ya Chanel. Donc il faut toujours tant pour te doser en parce que surtout doser en côté to comme mangam. Donc mikolo oyo binonyo surtout boye bien on peut bozali comme on a donc caraméliser Chanel système à caramélisation donc azo caraméliser batunyo surtout na système à clé boa donc à ça que émission na chatumba bo Oyo na César Loboko azana émission mosusu salaki na le mec d'ici puis petit nanga donc le mec d'ici donc petit nanga yo yebi ozana motema petit nanga zakaka na bakanda na wana mais ele karanango donc basalaki na le mec d'ici après salaki sou na Rex Kazadi donc ye na ye mikolo ye mutazali wana donc olingalinga te so olingite oningite sala internet no ya makala ou bien à pétrole même mutasimbi masole zali caraméliser Chanel na système à caramélisation. Donc c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 48 heures tous les friands de 5 minutes avec César Ngadi. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès Kanazali Koyeb Sabino ke Kanambe Kanachen wana akozoma solo na mbunchu tona dikosi. À très bientôt. Original. Avec Sepela TV, besoin coûte au Kima Banyongo ezate. Pour pas la biso nyongo ezalate, ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an, non, foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Comme tu sais maman, comme tu sais papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non. Et je te dis, on va dans un dako, on va pas bilingue, c'est Sepela TV. Le 6 avril, ici à Bruxelles, dans le bilan Kiss qui sont avec nous, le 6 avril, Bissotoza Awa. Kiss, qu'est-ce qui va se passer le 6 avril? Le 6 avril, ça sera tapis bleu, royal sans bleu. Donc nous serons tous réunis pour fêter ensemble, mais pour une nuit étoilée, de gala étoilé plutôt, pour une œuvre de charité. Est-ce que c'est que le sang bleu, c'est que le gosse de riche, c'est que le riche qui pourront venir, là c'est tout le monde? Non, c'est la mentalité. Pour moi, la noblesse, c'est dans la mentalité et le respect de savoir donc les personnes qui savent comment être avec le monde, avec les gens. Donc, il y a des gens aussi qui deviennent riches par après. Riche, mais on le devient aussi. Le 6 avril, tu as Ibo Kimwanga. Alors, engouillement, le 6 avril, tu as compris. Donc, Bruxelles et Boukana, qu'est-ce qui va se passer ici? Sang bleu. Il n'y a pas beaucoup à dire, sang bleu. Qui connaît sang bleu à Yebu. Et c'est les leaders. Leader, il y a Lola, qui sont Ibo. Na Christ, on a des films. Nous allons mettre une cérémonie mibali. Donc hier le français n'a pas de roloba. Toronto langana ina mta gagner. Pour voter penga. Pose guerre. Donc là t'as bien. Oui, rien. Parce que aligné azala ye moko menga bino. Non mais là tu veux totalement mosalama. Bozanga le 6 avril. Boya bo sentir. Na boy défi avec Ika De Jong, avec Chocho Bokito. Avec donc on a boy défi. Non, voilà. Gagné. Moi je ne suis que dans l'événementiel. Chocho Bokito, Ika De Jong, biso tout au salawana. Non mais Kouneza plutôt plus makambo élégance, mais ça makambo ya rotala tena na rolata. Ah na rolata. Non, il y a l'élégance parce que quand la noblesse dans la noblesse regarde, c'est un noble. Regarde, tout est. Tu as vu un sorti même avec le pantalon, avec la poche, hein, les petits détails. Ça fait partie de la noblesse. Et le comportement surtout. C'est les bonnes manières. Ah, oui. C'est ça la noblesse pour moi. Le 6 avril, ne ratez pas cette occasion. Papi Tufar à Rosala, Chocho Bokita Rosala, Ibo Kibon a déjà été là, Serge Lele, tout le monde. Baza et Pembele. Voilà. La série continue quoi. Donc la série continue. Tokutana Bongo.
le 23 mars, soirée à Kafu Kafu, il y a des sous-assantes. Mongongo Lengi. Donc, tu écoutes la wana bisotou parce que à Bengisi biso, tu as invité, n'a pas invité, donc c'est que nous sommes continuer à frapper. Donc, boya au CP là parce que ko CKP vous allez avec mystère Siatoul, boyibika Siatoul. Boya au monde aprenado beaucoup le seul qui nous reste le général Defao à Ozalawana po ezama solo. Mistula boyibika Mistula. Pesa biso ba sentiment. Ali no star pa Ozalawana. Bia chante, on sait absolument ya Kale, un grand frère Pépé Kale Pia Sonam. Merci l'invitation d'Est sous Abalobi. Soko Bobina Musengete bana ko yeko na lero po on aime tesa masolo. Binaga Musenge toujours. Alors big up mes amis, mes frères et sœurs. Tokuta na bongo le 23 mars. Le 23 mars na salle Mosidor na Noisy Sec. Avec qui est mon des sous parce que Moussenga Ozala. Bobongama parce que Nicolo système ya Binaga et tout coûte à la kuna.